musicien moi ya criminel abimi kwa viola pena danseuse pena qui a viola ya mabe mona batamuki viola balobi a viola te bando bimana na lobi ya ajuana mona na yo tata mo ya mbinga bongo ba musicien lokwa neti ba jio wana fuba kanga bango fuba kangi azabina mama na criminel bato ba BBC musique ya Congo so tali mabe bien ezaka o tsaka ba danseuse ba tsaka ba leader ka wengi mutatini bango eza fali oh tikabo fali mutatindi bango fali mutatindi bango pona nini baboma actualité ya concert à faire moti bango ba na actualité ya mission balongwe des martyrs balongwe simbité nini bo balongwe ba isa ni ba yosa so makamwa poni ba tout faire actualité ya faire ya ona isa mona na junior ya ozo mama bino mwana nchuka mama na bino mwana nchuka so sala descente na Congo a tulingete to uti na makamwa ba élection mutu so kibiso to sala besoin d'idée sarena faire beta d'idée sarena nae yo susu junior pe tout mona ba tusu ba lekala ba teva ba misela kwa ba sege aleka mama Laurent Sokoko aboye fait Laurent Sokoko mais namoni bango te namoni blanche akolobate namoni sege mbanda na ye bango nyonso mbanda na ye akolobate mbanda na ye sege akolobani aya kolobani mbanda sege ye wana mwana nchuka aya kolobani mais encore ibisa na bato arena ko faire dans tant bomoni fali pour pana makonde bo comprendre que manigance le cas qui wana nakati bongo na Congo amiseni nga zaka songi parfois les bons sont toi zone na quartier la terre via liboso na quartier la terre de aibi ke guide neza ko felo mide mais ça lui on deni comme on a reconnaissance na puisque batu nyonso ba depuis ça mabe wana musique il faut laisser ngo so laisser ngo to ko lala ba ya na bisa ba possibino musique il faut laisser ngo yé pas ko laisser yo pas ko laisser yé pas ko laisser yo wana ndo okeka ko sakala ba succès mais na kine na Congo yé moi ça le ponga malonga te oh tikabo o ça le ponga malonga te mais likambo ngo lo ba mingi kaza na le ponga malonga te bino ba bi adresse le ponga na ebiso na flair o ko felo mi da pese mama Cindy Leker et ça niveau ko soma mapango na venu on esika soma ta trois mapango ah lampi kino te le ponga mutambo clôture bon ko ça likambo na eko frustrer ba musicien na biso bazo azotina ba musicien msuna libulu OK eza ko tina ba musicien msuna libulu uto lesa musique tile lokutu o ba musicien msuna lesa raté ça y est oui pour nani pourquoi mutation ba chaîne ba télévision ba YouTube ye musicien tangi nga ekonda wana ye mutation ba musicien ba mutalesa kutu ba musique makasi donc fallait asomba ba chaîne YouTube bon mutation ba chaîne Petio nani assassin ou bien assassin non. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. Amis internautes, bonjour, très chers abonnés des Congo Mokili Télévision, c'est bien la vôtre, Jenny Massonka, Queen de la presse. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous savoir nombreux en train de nous suivre partout dans le monde entier. Merci pour vos soutiens, merci pour vos suggestions, merci pour vos conseils, merci surtout pour vos soutiens spirituels surtout. Spirituel parce que finance et zalango et non bloc mon climat spirituel il y a vraiment des nourrissaka esprit voilà en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Je vous aime bien. N'oubliez pas de vous abonner. Binoba oyo bo sabonana noté. Voilà, aujourd'hui on va parler d'actualité. Totelema vraiment mingi na masolo ya mon pa mon kondibo samboka. To solo la concerne il y a les 17 passé. To solo la concerne à Obeta na Brazzaville. Pourquoi pas d'autres actualités? Il y a Kinshasa. Voilà, toza lelo na landry japonais.
Soda DSP nga linga obakisa wetikali wana te ye moka bakisela biso yango. En tout cas non passer message nanga na ba maman nyonso ya Kinshasa balobi le 9 mars tozana rendez-vous moko voilà l'entrée japonais. Ouais. Maman Myriam Tsangala. Maman Pasteur voilà abengi sibino nyonso ba maman boya mama malamu abombaka libota mama malamu abombaka libota na ye na mabondeli mokili ekomi mabe mokili mwa mulunge mingi mokili mwa moto tomboya ba mama le 9 wana tokutana na cinquantenaire tosambela nzambe na mama Myriam Tsangala sans plus tarder invité nanga. Ouais. Landry, bonjour. Ouais, bonjour à toi, mère, bonjour. En tout cas, Landry japonais, soda DSP de Bindimoko. Ngalingami Landry japonais, soda DSP de Bindimoko. La pesi batutu balinganga Landry japonais bambota to. Et c'est mon mère surtout kuta le lonzamba ba télévision. Il y en a so profiter pena ibisa batu le 9 mars. Batutu bazala penda. Bato balukaka lumière au famille kanga au esala bolo ki le papa banda banganga kisi. Oh maman sokola surtout les femmes hein. Maman au sokola sokola bana na liloba nzambe ayi. Maman Myriam Tsangala. Donc ma pasteur mo kitoko maman mo bien. Prière mo eza le 9. Eza le 9 mars. Biso to kuta na cinquantenaire na cathédrale wana. To ressemble la prière tala la prière bandi 8h. To banda 8h si 12h prière ici. Donc bana tu Congo ba maman tout surtout ba maman. Na ba jeune fille ba yebele pour une journée de la femme eleki na tongo la moment prière. Donc ba tu ba appeler les 9 wana na Tiofa et na cinquantenaire na cathédrale wana ba hôtel la penda maman pasteur wa pesa liloba nzambe makasi. Maman Myriam Tsangala na pe bambota to sikazali yango moninga na la tsango ngo yawa. Donc ils appellent finalement monine ba jeune ebele ba yawa refaka. Akoma wala ni japonais wa refa koma rwanda tiyo batutu ba yawana. À part ça na pesi mbote na nga na passer na nga Salem Mwanda. Passer Salem Mwanda na Maloueka wana na city na pembo tato. Passer John Moponzi. Wa longola milimo ya bar na matonge na pesi bambota to. Pe na opesa mbote mokonza ba musicien tu ya konza musicien tu amon. Soki était ma musique eza boité, soki ma musicien baza boité Koffi Olomide na pe bambota to pe fe na nga Bruno Lubika mbonga propre. Pe to robosa na te ba changera na tous mes codes ba changera te ya Willy Moucheni. Code mondial. Na fina nga ilunga kalala. Na dorta de kana merci beaucoup na mère soda d'esprit Landry japonais yo azali amer. OK, merci beaucoup Landry japonais. Boni basango ya Koffi Olomide mo pa mo konti. Ouais basango Koffi Olomide za kitoko batutu balingaka Koffi Olomide za kitoko santé na za kitoko santé orchestre mbeza kitoko batutu balingaka quartier la te Koffi Olomide tozaki na événement mo utoko le 17 au tobetaki le 17 oyo tobeta bon na salon Congo na Pullman wana concert eleki kitoko en tout cas batu basengi ku Koffi Olomide abaki abandela donc concert mo kitoko taka Koffi Olomide beta soirée kala na ville wana tobeta ba concert belé na pays mo Afrique belé mais na kata ville akisa sa batu balelek pena Koffi Olomide azonga yango Koffi Olomide beta concert le 17 mais Koffi Olomide pesi batu merci beaucoup pour la délégation où tu es pays péné belé net délégation où tu es en Afrique Youssouf Pourada merci beaucoup na délégation de Ngotinda Kiwana ba fait na biso ba fait na ngalo Rwanda ti ba fait na biso Paul Mutu bazala Kiwana ba fait ba bazali bené belé dans concert les qui to Koffi Olomide makasi abini kitoko spectacle malamu pe ba to soki mama ndambo ba extrait ya disque na biso les jeunes jour wana pela concert le 17 et le qui toko na salon Congo après wana Koffi Olomide to beta samedi Koffi Olomide maman zu bagage lundi aki maman France na minute to lo banobo Koffi Olomide na France. OK il y a un profiter qui ko remettre mamasi Flair le 17 tu wana bomba qui on penda le 14 à l'obité le 14 tenga dans le 17 pour battre c'est Valentin bien penda ça le 17 tu wana pour ça qui neni vous Saint-Valentin je crois qu'il est 14 papa nous surtout à cause qui mutu quoi qu'il est 14 les 14 total là qui on ezali lokola ndeti ba marat ba ezali lokola ndeti ba mercredi boy ba mercredi ya semaine to tika wana les 14 mois ko to ba mercredi ezali ba mercredi à Saint-Valentin sikoyo vous mutu alinga amour o alinga pena bolingo alinga ikasala ngondeni faut sala ngona weekend pour jamais kokosa mama maman radio no kosa mama zo boye obibi maman pas patiente qui faut maman pena c'est là on moni que Koffi Olomide alaxi batu bolingo sinile ki raiba ite
ayeba gité OK. si les cartons ngazoyemba ba image ngana batu ba omona si les cartons ngazoyemba a comporter ça les indi batu zo ganga na kata sale si les cartons kutenga kima ça les pele moto otendeni batu zo ganga si les cartons abalu akasi nata na sima soki nini abalu kana sema mo pararana fleur non asala ki ngo pour que bat ba mona ki ye palinga Cindy le cœur makasi puisque bat ba remarquer que Cindy nde azo la kisa zo ça vraiment ba préva bolingo mi d'envers pour que le na biso le romo bo yobite ke mo sim talinga mobali makasi mobali alinga mo sim suka na motema reprendre alinga mobali alinga mo sim makasi même mutu alinga o alaksaka bolingo bat ba mona za mwasi parce que mo sa lingo eza bien okay. Yamona mo si so alingi mobali ba obundela mobali yamona fia nazo bundela mobali pamba ela seka lingiye fia apenga mobali pamba iso linga lingiye okopwa mo si mtala sa bolingo liboso alinga mobali makasi yamoni confelo mide personne ya la fleur yo baka fleur na pesa ke fleur en or au moins on toujours rené ezo ngela mais na so vérité ba ben de fleur no monango ya on a profité na pesi patron na biso ado yumba ya zazara ya omona yango fleur na zaki siko no à part ça siko fleur e bakisa mina ba bise tala de ga fleur wana na ba bise sous en tout cas c'était bien eza bongo ça bolingo ya photo laksaka mission mo côté na carte Afrique ya côté na monde yo mo mission na ile mo sne fleur mais to mona ba vidéo musa basi musuba sepela ya ba mission que moi ça zolango sa mobali po balango ka melisi mama sanga bongo isa bongo te po balango bongo te no speaking ba to ba mona biso balanda biso yo bongo na bango mobali mona mo melisa moi si mobali masanga po mobala langwa po azani so chef la te mais so mona mutu alingi mutu faut la mostra so cadeau à montrer ta so cadeau à chemise ta so cadeau mo ya parfum mo boy ta so cadeau mais cadeau masanga te et mais confirme me décider les que confirme les la fleur alors fleur na so ba teki yango et ko so mbata et grosso modo deux parcelles kota nzela ninyo kota nzela ya maya moi nzela maya soki nzela kota chani OK l'emprise japonais donc merci beaucoup na batutu ba ki concert na biso concert le kitoko makamutu kitoko ko fait le midi na minute to lobano azana France akine pas maté akipona mama musique kaka akemaka oluka ba contrat to signé contrat mo to beta ka metena salle mo ka munene to beta pe di disque sur Jean deuxième venu ba to zela yango après makambo belé ezali mais confirme la ki pour signer contrat bobeta na sala munene après lobby e comme ali susute que Macron a télémélié te makambo suba to mesuba comprendre nango ba to mesuba comprendre nango que elo mo était les melate eza soute to comprendre nango OK là au moins été miel souté mais tout le monde qui vient na sortie médiatique à salaki à lobby qui na concert o ya linga ki beta ya U Arena a teka qui vraiment billet teka maki mais na souka nango ekomi moi ba complication après Macron lobby obeta mais selon ba internet ba sali analyse ba moni vraiment qui vie c'est comme si abandai ko loba na fali pour pas mais vu kaza mukolo peut-être yé akolo ba so directement te yondo za mieux placé à songa lo loba pe bongo po na vers loba ki aloba biso ba yango confirme media grand star souvent dans le monde les hommes qui confirme media zati na ma musique na age confirme media na makamunyo surtout surtout la génération confirme media misuba tika musique misuba comme ba kenda ma politique misuba kenda mais confirme media ti lozaka la musique donc confirme media et loko ko casser confirme media pour beta concert zati confirme media pour préparer concert à la Arena makasi ba publicité les cas makasi to teka pe ba billet makasi mais comme na tamo boye komi ba lobi ke confirme media omoni ndenge za boye mboka na biso ne toza boye bato bauti na corona yoko po makambe belé bato basali wana ezala plein bato kobeta boye luka ba problème belé bato kokufa ataka boye foto batela ko felo media so kinango normal amoni ke isa nango normal nde balobi nanga bonda sa na dozi na apo wana papa to tala nde banini beta maka wana babiloko beta maka isala maka wana ou ça m'a bagarre va conseil monsieur biso to baby sabilo ko via mono eza normal atiki na ye to fona minute am que to mona biso mo ba congolais biso mo mukimba be to mona to moni mission mo alongweli pour examen na France kuna ba yo tambola ne boy ti ba otambola nzela aotonga ni ko felo midi oh bon ti ba no tambola na otonga ko felo midi oh Joana ko beta te pour na nini ko felo midi la xibiso ba sale be mergue mta la xibiso yo arena wana mais ya beta ba sale belé président yo beta telemena likambo yo
yene nga zalaka na ti ba otambo na nzela ko lela ne zaika bonga o lela kaka ni ba otambo na poesa o lela kaka ma encore funga na beta concert na France ti apena nga na beta na remplacer bo il ka de bongo ya moni ti ba hôtel mala ma encore bisa na ba arena ko fa beta donc bon moni fallu pour pana ma konde bo comprendre que manigance c'est les cas qui na kati bongo na Congo a mission nga zaka songi na Congo so to tamboli ba tutu mission za songi numéro 1 eza mission zo tangela ngai yo mona te ki autonga Koffi Olomide na Davido abengi Davido appelle vidéo Davido ayebisa biso ouais tout le monde juste appelle mais tu vraiment ambassadeur masolo ba no solo ngana Davido ayebisa biso oh autonga Davido kapona singa featuring autonga Koffi Olomide betala nga featuring so beti na ngayo romona nde makambo gezala romona ninga sabe Davido ayebisi na beti featuring na Koffi Olomide ba fan mo ya Koffi film mo na 4 États-Unis kabelinga lupango na beti featuring na Koffi Olomide présent Fati akoma benga Davido webite se sengo nae na beti featuring ba congolaise ba komo linganga opo sikonga na beti featuring pona zwani te na lingi bongo te aboyi na yango oh donc Davido abwaka yango abwaka yango yo to zo suite te akasi elekandi boko tonga misema bani ko tonga banda bomo na tia koli nango amema pe na makanga musique ya mona sale ki moko ya kotonga kaka musique te mais kotonga kaka oh eza ne kirimo bo justement ya kotonga kaka batonga kaka batonga kaka yo mona te presque ba okese mitu wana kata Kongo yo ka force ba ya groupe ni bima ya okese moko te ka ya okese na ba force mte bima ya kotonga ya boyo ba mesana ka kotonga ok l'entrée japonais vu que Vie a quel soupo na ba contrat en tout cas mais tobe sala wana tobe ta suba sala musu Koffi Olomide mutalaksa ba sala to yesu na ba sala sika ba omona makamba ok donc to lo pour mona lisolo otonga mais yaki so otonga yo moni tene yimo aloba na plateau ke na beti concert ngo la France na beta mbangu fona zonga ba pona loko otonga mbangu pour otonga mbangu mais to mona ki ye ko loba na sortie médiatique na ya ute ko bimake pour dernièrement Isaki ba benga guide suprême numéro 1 de la musique et tout yemo ka lobi ke ngai na za guide na za garçon oyo na bundaka pona koma voilà c'est encouragé au luka vina et tout mais le guide des ande Koffi Olomide bien katanga e kombote mais yibit yimo pena bi na guide za Koffi Olomide mutalaksa ba monzela mambo to sala wana azona quartier la tête mais moni ke yepa ignorant na Koffi Olomide tandimi pe vie te atanga kombo na et bien sûr katanga kite bon tant to lobi ke yende muto akasa ki concert a Koffi Olomide muto asalanga muto asa danser obango tanga kombo na ete ya on habitant to lobi ke yenda manigasa po Koffi Olomide abeta na U Arena mais Koffi Olomide patanga kombo na ete ezaka ba analyse Koffi patanga ba tuté mais analyse pe ne biso pe to relandela pe na ndenge nga pe na bisi ba to afani ba comprendre ke ça qui pe bongo donc ye pa lobi ke Koffi ndaza guide c'est solo to wanga na te wa pe ko wanga na te makamuto zo sala na vie na ye makamuto zo sala o me ba sala bo azonga pa quartier la te parfois les bons surtout à zone à quartier la terre via les bosses à quartier la terre de arriver qui guide les à Koffi Olomide mais ça lui on donne comme on a reconnaissance ça puisque batunion so depuis ça m'a bien wana ok ouais ça m'a reconnaissance ça m'a bien moi pour ça là on peut aller dans la capitale ok oh peut battre ma gangela yi jour à salarié mission moi salarié mission moi alors qu'il y a banana ba ki binda ba nini ba alors bongo so que c'est moi ngia ki bandal ya kitambo bo so batala la ta so ndeni bo alors bongo batwa gangela ba biya yo sula ma be futa fulu ba mutu asala o pesa ka bien ya mo deuxième émission tant que on reconnaître ce que faut lo bande combo pe bien et ça peut bien OK on les reconnaître te on les ka lo ba ka mais pour ba retourner émission so ko wanga na pe na lo ba guide des été mais faut lo ba bien mais guide ba to aye beza Koffi le lot to apprendre que batu balier sa musique est-ce que Koffi Olomide a obetanza na ba concert pour lier sa musique té ou comment bon ngalo na lo ba ka ki mutu a lo ba ki musique aller sa musique te aza lokuta OK wana kosi ba mise musomo na kata Kongo ba sa musique mais ba bi musique te mais asa ne ka musique OK reprendre mais on en a parlé pendant diminuer na mukie quoi reprendre ba tu ba sa na musique mais ba yebi na bango makama musique te mais ça ba to ba yebi makama musique ba ali nde tu ba na ne japonais to yebi makama musique mo mukie musique il faut les sango ezarandeni olesi musique
Ouais. Papa et comme on attend mon musique à l'essio. Papa et comme on attend mon yo pour zongi sur les sa musique. Musique va laisser en gars. Pas sur les musique qui mais on a eu bisa vérité. Sur les musique qui musique ne est OK. Comprendre? OK. Sur les musique qui musique ne est côté on a ce côté là intention et artiste ezaki nini a motiver ba jeune talent to conseil n'est vraiment ezaki oh moi on a né voilà lobi mabe na pese simplement mère ngalo bana sens ni yene falo ba kolesa musique na ndenge ya zoloba ngana biso na tinga soso en général musique soko lesa ngoti yeba okweya siko faut tout na pona nini pourquoi oui pona nini mère musique soko lesa ngoti okweya na ndenge ni okweya na ndenge ni na pese simplement boy lelo musicien bakoluka to balolo salle mobo beta concert moi munene tape sur la stade des martyrs producteur a pu sinon caché nao mais à celle au PBC oyo CP na ngote osani obandela peka PBC et ça on laisse sa musique oui lelo musique na biso okokota studio mobo oui ba studio mobo yo linga tape sur qualité no moi bien mais producteur a même na musique na ni no mobo osala ni on laisse oluka musique osani oluka studio moka bien pour ça musique bien on laisse musique les musiciens se sont aux zimbongo ne okomi na mbongo ozo mbongo osombi tam siège moi ya répéter va répéter ezani on laisse musique ezani tu osombi tam instrument moi et ça on laisse musique on comprend musique il faut laisser ngo parce que laisser on to kokuya lelo exemple no mère comme il s'appelle disque no moi kitoko mais producteur a ça le promotion moi mabe ote producteur a kufi et tu risque yo mo faut ça promotion na osani solo bi osa promotion to osani et là lelo misé lelo même misé wana yo solo bana misé na solo bana yemo o alobaki ki musique ali ali sa musique yemo ninga sana so lelo ame ma misé ne pototé donc pour ame ba batune pototé azoka bate azo banita saka succès na yemo ka ki danser na ngolandai moto holandais asatia point no laisser musique musique il faut laisser on pose la grande actualité aux la succès il faut laisser yango si ko yenga lobela ito comprendre ki ninga lobela kité mais na ninga lobela musique il faut laisser yango o laisser yango il pas laisser il peut so laisser il pas laisser yo donc so mataka musique il faut laisser yango donc c'est un conseil à ne pas suivre oh il se conseil moi mabe moto holanda ngo wana ya opola au misika saraje ke rabi misaka disque awa alors baki yo laisser musique ité à sa promotion ka ba toi c'est les promotions non c'est les promotions on comprend oh et c'est quoi l'équipe chaîne abineza chaîne munene mais boluka ba invité boluka ba invité pour ani pour ba kota ba loba pour ça ni ba ko chaîne mata pour ni ça ni laisser chaîne ça ni futa binoti et ça bongo musique il faut laisser ngo so laisser ngo to kolala ba ya na ça ba possibino musique il faut laisser ngo yé pas laisser yo pour laisser yé pas laisser yo wana OK ka osaka la ba succès mais le Landry japonais tu ko découvrir que moko ya ba artiste ateka kapé banzembu ko bandana $100,000 sikoyo batu oyo bazana ba $10,000 ba $15,000 ba $20,000 bon banga te ko approcher ba artiste te wana siko ba kosi wana pena en tout cas mabe misiana mesana toujours na okosa a mesana toujours na okosa OK akosa akosa na ba fani na ye na ba fani ne moko na sombi jet privé na salibu mais suka ye moka ina plateau abike na jet privé te na loire na nga ba kitcho na salisa ngo na pa fe na biso na nyo atunga ba sala ba kitcha menisi wana isika sala ba kitcha ba real o mona ngo tia ba baksa ba kuse wana asalisa ni ba kuse mais ayo okosa ba tukyo na Afrique misa za la raté na jet privé te wana kosi yebi don jésus Dolo Gucci. Tu vois quand ma Jésus à Nigeria. Asa na jet privé. Ba David ba jet privé. Yene mutasaka kile buzoba kosa kiaza misa kosaka. Ayaka kala mamba kosa. Mais au monité que peut-être à moni que rythme on eza mabeto à lire wana il a changé. Bongo na makama musique baloba yango te. Eza na mise musu ya yembela batu. O ya yembela ba pese peta musumbongo te. Eza ba mise mo yala ba patron musu yembela apesa ndamba mbongo. Kopesa neti 100,000 eza kutu mbongo mukie. Ba musu ba yemba ka mbongo ko kutapela mutu musu za mbongo ana mbongo ebele. Akopesa plus ke ko ba 100,000. Oh po eza mbongo ka ba danser ta. Eza mamba danser mais na niveau na ende akosi. Ko yemba mutu 100,000 te. Poso za 100,000. So mutu so ka mbongo wana ba danser wana. Mais au moins lupango ba vanda ba mapango a danser.
Opa ya kosa kebele le ba kosa to somi lupongo na ba Niger ya kuna au moins rajou suko ba soki lupongo nani ya fait na biso kufa nani yo premier nani yo gouverneur ya Côte d'Ivoire. OK. C'est lupongo na ya meza ya kosi mais na kine na Congo yemo za lupongo malonga te. Oh tika boy. O sa lupongo malonga te. Mais likambo ngo ezolo ba mingi kaza na lupongo malonga te. Bino ko bi adresse. Quel lupongo na ebiso na flair ko felo mi da pese mama Cindy Leker. Et ça niveau ko soma mapango na venu on esika soma ta 3 mapango. Ah l'entrée. Quel était le lupongo? Lupongo mutambo clôture bon ko ça. Japonais. Jamais. Et ça tane loka cher na quantité. Et le côté wala ba ko sa ba tu. Ko soma manzingo zango problème meteo ni ba ya ba fanta. Oh. Ça va fanta ba la même musicien. Misa kutana na kopo ki akoteka nzembo pe ba PC plus que écoute ba $100,000 là. De yiba na raté. Likambo na eko frustré ba musicien na biso bazo. Azotina ba musicien msuna libulu. OK. Eza kotina ba musicien msuna libulu. Tema bango basali ba kopo. Otala kanga tika nzembo mwa 8,000, 10,000, 15,000. Oh eza kotina ba musicien muto opesa mutu conseil. Mission ça leader a bien or pesa mutu conseil. Alors ya pena bisabino ki masa faut boler sa musique boye mais alors même ma mission msuna libulu. Pour une loi mission msuna sala ba jemu susu, ba sala ba kisi, ba sala ba mebele pour comme la makambo. Oui musicien kutu aller ça muto aller sa musique ti lelo kutu. Oh ba mission msuna aller ça raté ça y est. Oui pour nani? Pourquoi? Oui pour nani? Pourquoi? Mutation ba chaîne ba télévision ya ba YouTube. Ye mission tangini nga ekonda wana. Il t'a somba ba misia ba mutalie sa kutu ma musique makasi. Donc fallait somba ba chaîne YouTube. Bon muta somba ba chaîne à Petio nani assassin. Ou bien assassin? Non. Quel piana comment les assassins? Oui ba raté. Comment les assassins? Combien de fois? Mais les lois Renosa. Te ya assassin. Musicien hollandais ya obomai. OK. Ya za pio. Oh, donc ça ba jamais. Ça ba chaîne bango na pio ba panti bango. Et ça le roi pio ba panza bango. Moi ba panzi muto kene pe héritier. Yo kende boy. Yonjo katikala boy. Ça pio na bango. Ni carte ça ba betala. Ya comme ni assassin. Combien façon ba chaîne ya Ken piana. Après to longwana ba trophée ne surtout ça sera okuta sombanga. Asomba ba trophée ko somba. Et ça ni osoma musique. OK. Mutu ta lesa la musique na ndenga ko sala jeter ça yi. Mettons ko la plateau zo ko sabatu. Ko sa ba musicien mususu. Ba balinga ba musicien ba bimate. Ba bongate. So mise moi bonka lokwa ye za danser. Yo mona te ba grand chanteur na kata orchestre ba ba umela ate. OK. So za grand chanteur na orchestre na umela ate. Mais yani nganga ba to ba kosa ba. Pour na ye ba bangaka. Ka lokuta. Oh, donc so za grand chanteur abangi. Oh zalaté. Faut ra mon net. Mutu ba boyimba te mais kosa ka bongo. Mais c'est très comme ça. Oh non, ils sont vérité. Ngalo bitu masula vérité penda. Azoko sa ba musique osomba banzembo wana, mutu asomba na ndenge ne pe batu bateka banzembo bana kinya bateka banzembo ba danser, koleka ba 100 millions batu so ba pese lupango leki ba prebele. Ba pese ka bo ite ba pesa mutu ku lupango ayembeka. Ba mona ngote. Mutu ko za 10 points munene ba biashara pesi mutu. Eza ba mutu olobela te miso za munene, eza ne kitiye. Misa munene alobaka te wa la santé asomba ko ninanga ebiso. Ya lokuta. Ba batu ayemba nga na yoka ya bango ba koya ouais. Pour asomba ba mapang to mon asomba ba montre cher. Mama tika. Ya ona ebiso likamo mais ko kasate mutu azana compte be na banki. Aleki mutu musuna azana compte na mbongo na banki te na mbongo. Rien. Ko sana mbongo ça sana ba immeuble, sana makambo ebele, sana bani carte zaka ko bokisa mbongo na nini. OK. Landry Japonais, parlons d'abord de votre prochain concert na Brazzaville. Tout le monde qui m'a pas publié qui affiche un concert et puis tant qu'on a publié affiche moi ba réaction vraiment ya kito côté bande konabiso ya ngambu ya Brazzaville. Est-ce que baza mécontent par rapport ya ndenge mopa wa kendela qui na Kofi de Brazza to balingi ba imposer mopa au Kofi de Brazza et yango ba se comporter bon. Bon, makambo wana eza nango bata Brazzaville na ngambu te na pesi ba ndeko na biso ngambu bambota trop biso to ya concert le 8 mars. Okay. Le 8 mars to beta na Brazzaville na to buka Brazzaville to beta kitoko. Eza bato basala makambo bongo mère eza basungi biso ba congolais to na kisungi mo weto yeba kate so uta wapi. So ba otanga ba pays tout. Ba otanga ba pays tout les pays les kiki ndokina kisungi za Congo. Là mais tu fais ngamo congolais mona lo ba yango. Obi pona nini? Tala bato rakino ba ngaba lokela feri na roka.
Omoni roka sola ka bien. Faire akima ki mabe. Faire ki roka wana faire bi roka. Na biso soki fait na masa oteneni mais faire bi roka danser mutu na ye, faire roka bi faire za danser ba yebani. Ba roka na faire ni ba yebani ba musique. Po roka bi ma musique makasi. Faire pa ma musique, ba mbali ba ko beba na te. Po ba yeda naka. Apa roka ko yeba betela faire pe na masima. Ah bon? Et ça ka bongoti. Abeti la kaepe faire pas continuer pour moi ker makamebe ba yeba ni bolingo na bangwana ba grand chanteur ba to ba musique ba linganaka siko ba to ba kana ba nga ba panza makambo wana mais ka ici ba congolais ba na ne kiri oyo yaka awa e kiri ba kisi njora wana bango nyonso to ba ki Brazzaville ba ko le la faire maman ranking roka ça so muta bango koto na bango wana roka osala boy roka bango ba luka ba congolais comme ba luka de ba luka ranking wana mais biso na ba Brazzaville loko esati Robeta concert et les kitoko ba Brazzaville ba c'est la Kofolomide ce qui la Brazzaville déjà les lobos au moins par carte publicité ba mati déjà donc concert ça confirmé to Robeta et ça problème mon côté reprend ça problème mon côté biso Robeta mais naebi côté kuna vraiment balingara Kofolomide makasi ba ebi valeur ba Brazzaville ba ebi mon ba Brazzaville ba ça kuna mer ba Brazzaville ba ça ba polémique côté ba ebi valeur on peut ça ba artiste na bango ba lingara ba fale ba musicien na bango pe ba lingara chez na Kofolomide te Kofolomide c'est premier musicien congolais ah non linga Brazzaville makasi abeta ko na biso Kofolomide asa problème ni na musicien mo ya Brazzaville Kofolomide ça ni problème na président ya mboka ni problème na ba fan na Brazzaville ba Congo ba ni to na problème to ba problème roté ba Brazzaville ba so c'est la Kofolomide to beta concert ani ke le ka kitoko ya na so profiter ko pesa numéro na nga bureau 085 25 21 961 085 25 21 961 ba toi benga biso po tozo ya délégation to yamba ba base na biso Kofolomide na polémique moko te ni na ba Brazzaville to beta concert kitoko ma muto ele ka kitoko nyoto ele ka bien. OK. Awa Kofolomide aza na France a qui pour négocier ba contrat na sur que ambalo mais ba musicien puisque ça fait longtemps hein ba musicien ba voyager té. Problème ngo ezala nini ba musicien ba zaka en Afrique, Bon, Kofolomide mère alinga voyager ba musicien pamba te. Kofolomide ko zo mo fleurir mo ba mimi ba mo poto. Kofolomide zo tata 500 personnes a mimi ba mo poto. Moto pekisa ça té. Mais alinga ba musicien na biso ba ya otambola tambola té. Alinga ba musicien quartier la té ba ya na gaz. Moni biso na micho ba okese to kina ba Europe wala. Ba yamba ba mo bien té. Mais quartier la té jour ekeli. Ato mo ndi ba yamba biso. Donc biso quartier te Kofolomide linga ba musicien so ba ki ba beta pe na salle mo ka kitoko. Reprendre puis ça la rabo musique ça te que au mimika ba musicien ba betika retour après ba zonga ba olia ndeni faut pas que ni salle mo ka bien ba musicien so ba okende masa nga JR33 OK masa nga Tigana Yannick Dido masa nga Hervé Lelid bango tona ba okende na bango biso quartier la terre ba musicien 4x4 oh matela masa nga Eric 4 sim grand chanteur 4 sim biso ba musicien na biso ba banga la bango lokoti ba musicien na biso ba leki ba musicien belé baliki ba mission bien na bien na makamunyo surtout ata ba voyager ata ni ba mission so bakina ba Dubai ba 2 jours bakina ba pays ba Afrique bele biso ba mission so ba Europe nde bazo kende te ça biso bientôt mona pe ba bla na mosaka na Europe ba okende na bango ba bla na bango tu ba okende na bango to so kende biso kamite Europe to okende biso ba to omona nde to okende biso eza na ngo bien. OK ba to okende bango pe quartier la tête to kita France ba to omona nde to ningisa mboka biso ko kete poto ya bango nde bakenda te ke yo misake bele ba poto mais ayi banati aobi mata okabate biso banandisha pour le premier poto moni masala héritier wata na pese go gagner héritier wata leader moto na tende héritier kilaka poto mbala moko abonga mbala moko. OK il y a des potos 3 potos te poser là bonga et quoi biso banandisha pour le maman ta maman moto pesi. OK, merci Landry japonais. J'ai dit un grand merci à Diaz Loutete, partenaire privé depuis Paris, Diaz Loutete, Mbote Nayo, Landry Bat, bienvenue Landry Bat. Landry japonais. Landry nanga Landry Bat na PC Mbote to esika zali. Na PC Mbote to penda ya sala makasi quoi. OK, Landry japonais. Yebisa biso no, ebo vie lisusu. Aki otinda su kisinjora sa bongondene. Asali ni nango. Asali ni. On ezara po junior piana ba ki ayebi ete to baba on régler ba compte akala. Te Kofolomide batu ba oloba bongo, omoni batu ba olinga ba loba bilobela ne bele po anini. Ba yebi ke awo wana katsa Congo. Na katsa Congo, misemo wana finga trop. Misemo wana finga trop.
Vous comprenez? Mission bando finga trop na kati ya Congo. Oh Koffi Olomide a violé la danseuse, Koffi Olomide pas abandi à la danseuse, Koffi Olomide sala kabo, Koffi Olomide sala ba. Joane Koffi Olomide ba sala velo côté. Et ça quoi la robé tout le monde est mer. Ba criminel na biso jo ba sambi sara bango a. Ba lobangani. Botika biso to samba, bato ba sala mabe kutu baza libanda. Njoka ne bato ba sala mabe kutu, Joane ba libanda. Koffi Olomide ba sala loko mote, Koffi Olomide za le seul leader wa batela ba danseuse. Qui danser ça la bien danser ça la kimia pour mon biso ne ça ba lolo ba bilobe la mais lon samba sali asali bien asali loko moke Koffi Olomide amuna makambo boy ya oyo muna lelo ke musicien mo ya criminel abimi kwa viola pena danseuse pena ki a viola ya mabe mona batamu viola balobi a viola te abando bimana na lobi ya ajuana mona na yo tata mo ya mbinga bongo oza mwana batu bongo bana otaki ba bana bongo a viola ye mikolo mo mwana ba bengi nayi Adidas Arena ya fere nandeni kasi yeji wana soki pena mwana na mwana kwa Adidas Arena fere Adidas Affaire arrêté ni nto muto ya ba fungoli yango epeninga salade donc asa pena criminel ngana osinga pena ba congolais na osinga pena ba konza mboka na biso ba misel kwa neti ba ji wana fuba kanga bango fuba kangi asa pena mama na criminel. Mais akanga qui na makasité quand même. Akanga na makasité ndenge nini? Ata akanga na makati wana za mwa muke za rabi bo muke. Repone. Asa bina criminel na makasi. Donc fumuta mabe na yebisa yo. Bato ba osala mabe na maka musique. Pina na yo na yebiso mer. Bato ba baby si musique ya Congo. So tali mabe bien. Ezaka o tsaka ba danser sa bato ba leader ka wengi. Yango bato ba oloba o Koffi Olomide mutatinda be Koffi Olomide ngana yisa ba fan na biso tuna ba fan bato ba na musique Koffi Olomide akotinda Kisinjo raté Koffi Olomide ba sola na Kisinjo raté Koffi Olomide ba sala rachina Kisinjo raté Koffi Olomide azala ngako ba jina été eza siko ngana yo confirmer bino siko mutu atindi bongo oyi mutatindi kelelo ke mutatindi mwana suka na abima na bongo ebana mutasali bongo pona nini moni pechu wana mwana nchuka ninga sana bazara mingi na Kisinjo amela badwa kinemi na lupa bakota ba Kisinjo aza mona veni na bon akasite mutabebi sape fina ye wana oite fi on pa mela babo oh bon akasi amela ba biloko na tonga amela biloko nana yango siko Kisinjo ka batindi bango pa nani mutatindi bango eza fali oh tikabo fali mutatindi bango mutatindi bango pona nini baboma actualité ya concert affaire comprendre ngo siko Kisinjo ka mutatindi bango yana pour na pesi na kata stade mais non le vérité asala wana Kisinjo yo mona eteke nzambe omoni ba Kisinjo ka ba vu bandoki Kisinjo ka za mama na ndoki ni muso aso pembeni wana loka kala zo ka dessin animé wana nani pecho na janvier wana mutu mtote obi dessin animé mo bala batala ka boye eza mutu boye o to komala ba papier mo ba dessin to komala ba papier wana obimisika mutu maboko boye makola mikie alati ke mutu esaka ya pamba ka boye tala nzambe ninga salaka ko baba bandoki linesi mo sana lata keza siko linesi bandoki e kangi mama Kisinjo ka bavanda ye wana moni bakayi ba kindoki première fois esalama ba moni ye wana ba Kisinjo ka mutu atindi bato ngana oyebisa bino mutu atindi bato atindi mwana na mwana nchuka sala bongo eza mutasili ba pesi bato ba pesi ba mbongo bato ba otinda sala bongo eza Kisinjo ka mutatindaki ye basala bon po babebisa concert Adidas Arena ya fere wana po bazobanga ngo moti bango ba na actualité ya mission balongwe de marti balongwe simbité nini bo balongwe ba yosa so makamwa hapo ni ba tu faire actualité ya fere ya marti ya bible ya Arena fere wana Adidas mutatindi bongo sa bongo wana olisana vina nga Bruno Lubika bongo popo yo kama makambo o ilunga kala yo kama makambo pefina nga wuli mushini code mondial yo kama makambo ya wili pe na bina biso vérité mère na minute délégation yaki Issouf Bourada faut bayo kama makambo mutu atindi makambo wana mutu atindi bato basala émission wana apesi bomba mbongo eza nini fali mutu atindi bango atindi ba Kisinjo ka basala bongo mais bato ayo loba Koffi Olomide bato te Koffi Olomide bato osala eloko wana te poani Koffi Olomide ninga sa wana kana ebisa yo mwana na leka na TV mwana na onani mwana na so junior aleka na ba TV aleka ba TV batuna ke miseno ninga numéro 1 abaye nana moni batu basali o mabea yaona isa mwana na junior ya ozo mama bino mwana nchuka mama na bino mwana nchuka to sala descente na Congo a to lingiete to uti na makama ba election mutu eswa kibiso
tozana besoin d'Ilias Arena faire abeta d'Ilias Arena nae yo susu junior petit nanga junior dozena makambo na yo kali sona pesa o ya ozo mama na bino mwana nchuka a osala dezo na mabina kata Congo tala mwana nchuka pe tout mona batu biso baleka na bateva ba misela kwa ba sege aleka mama Laurent Sokoko aboye fait Laurent Sokoko mais namoni bango te namoni blanche akolobate namoni sege mbanda na ye bango nyonso mbanda na ye akolobate mbanda na ye sege akolobani aya kolobani mbanda sege ye wana mwana nchuka aya kolobani mwana nchuka mbanda sege aya kolobani ça veut dire quoi wana batu ba comprendre deux fois yo motie maboko no deux fois akolobate tout le monde va roger ngando bazo bakanga makolobo ba respect yo finga ve Laurent Sokoko abima makamba ngoti mama abino yo wana mwana nchuka mais mambo eza grave hein eza mapena ebisa yo obisiko mobali moso sa no boga ba yo chikelo mwasi mwa fo sheki na quartier bine swaka oloba nini na soki okapona bakwiti siko mama abino yo wana mwana nchuka basambwe na ebisa yao yate yaza deux fois ba koloba te c'est que olobani donc namoni mambo zo se multiplier kaka mambo zo ninga ko finga fina nga Laurent Sokoko na pe mbonga tubota to aya koloba pe information suka mère na obetela yo petro na mwana nchukalela ba meme poto ti abeka ba meme poto batamawa ba monani ya Laurent Sokoko a meme poto mais on y a ba touche te touche te ya Laurent Sokoko elle andri ya Laurent Sokoko abike maman na la poto sali mabe ou c'est pela papa Chiraza capable de régler faire wana na 5 minutes te makambo ko misiko biso ba papa na internet ba papa internet biso poye na makambo na biso toza solution akine na ba famille na ba babwa kisaki ye akine babwa kisete o moto ngai pamela biso na internet abuni mama Denise biso to ba papa bien de biso ya opeto sula ke solution ya Laurent Sokoko muto wa meme poto ya Laurent Sokoko meme na mwana ba ke poto. Ok, l'entrée japonais, tout le monde côté kunapé, fallait pour pas offrir ba musicien na ba voiture, le lopé to la to la mukika bo to moni clip à visa et bimi moi ba. Kobanga kaka mutabimisa clip à liboso na no eza feri. Faire nda bimisa clip. Ah clip, faire bimisa clip na kitoko mais ba on peut ba bimi ba ninga sani ba bimisa. Bon ba bimisa dimanche, fallait bimisa dimanche. Moni siko kobanga kaka feri. Si vous avez un anniversaire, vous avez fait. Eza kobanga to coïncidence. Eza kobanga feri. Bango ba anniversaire, bango eza ferité. Bango ba anniversaire, bango eza suki anniversaire, bango ya ferité, bango ba talibanda ba international. Même mu international ba Hollande ndeni. Faire abimisi le bino bobimisa dine ba Hollande et. On reprend. Eza ka kobanga, ba feri, ba osama makambo to pelo na lobalo mais poto to ke musele poto seli kam oyo. Eza ki makambo ebisinga mamba camion wana. Parce que ba camion pour là. Et musicien penon kabela ba mère. Ton président mboka kabela ba jouer ba camion, kabela ba mona erni. Ba moyi ba to mona ba camion sikati. Yo kabela ba camion, mutasali si ba camion mutatia ba couleur. Masa na gutu du tonadio. Mutatia ba couleur wana ba camion na assise wana moyi ba. Mutasali ba couleur wana masa na gutu du tonadio. Donc yo ngolo ba keza ezan tsadisa. Baka wana moni ba pesi bana wana. So moni ka ba toucher muke. Yo so moni tout homme ko moni bisa couleur à jaune. Et boula déjà. Pe ba pesi on erni ba butu. Et lo ba kabana butu héritier Gogan moto na tembe. To ka kabela ba danser. Pesi lo ka danser héritier ça salango. Héritier de ça kabela ba danser si ba camion. To héritier kabela ba danser si ba camion. Yo mona ngoti akabela ba erni. Ba moiti. Ba camion ma be. Ya ba camion na butu. Po ba yeba te couleur yeba na te nini yeba na te ba camion pour là. Ba ça on nzili pa masa na gutu de tonadio. Il a dit ba couleur. Et son ba mi et so mi na nzili ba monter on nzili no tu na nzili. Bala monter. Eza ko monter bala sa biso izini so ça lokuta. So ba wanga ni masa na gutu de tonadio to ko bengi be sikonga na yo. Mais obe c'est les cop. Na obe c'est les cop te ba soli kutu mabe ba kime na mbongo directeur na bango kime na mbongo. Na moto ka émission. To ka émission on appelle formation ba directeur na bango ta kimi gutu de tonadio na mbongo. So eza lokuta te bala sa biso izini ni o ba someli. Ba pa o moni so ba someli ba kamino a gros bongo. Ba o pesa mino bela partir au moins bela ba la samina izini bo sombaki. Pa ba message on la sa ba vidéo ti. So ba question ba bilamba tam so bilamba ba kota bala sa ba vidéo ne ba so ba bilamba. Basket bo ba somba. Bo ba kamino kitoko bo somba. Bo la sa ba tuti.
Ba la maison ba sombaki ba makasi na actualité mabe. Et ça ba ka uti nzili masa na kutu itonda de mutasele bangango. Vina nga buno lobika mbonga. Donc ba beti ba tolo mbango ya ba pesi bango na butu wana. So ça ya kamni ba sika o mona na moi. OK. Ah mais na Pecho na mushinga to mona kala mushinga. Tango na kabela ke camion. Pecho mushinga danseuse wana. O mona on erini moite. Bino miso ye mona na kutu car moko na ezeka deka ba obandela ngo emo coach emo so ebimi oyo coach ebimi so ça ba car pene ebili ba somele bango ngota na mapenda boy na vanta ko nga na ebili bango okoli ya bo ba kabongo so ba kamene tebele bongo ba otong pena ba tondi penda ba tondi pe ba otong pene telemi penda boy munde ngona ko tebimi e coach ebimi ezeka car mi bale mais ça ka ba to ba ko sala komba moto vina nga Bruno Lubika mbonga popo na bosa na te na pesa ga mbote pa vina nga Blanco Stone King vina nga Blanco Stone King na pesa ba mbote to esika zali ya Willy Musheni code mondial ya mwana rame. OK, l'entrée japonais na moni to komi pe na suka bazo signaler biso ebele ya rosole zali tozonga le sola quelques salutations. Pour la mère na biso même toi ka ka rebelle atchongo pena boye batu bamona yozwa kanga nayo ndio mona biso kala kofolo binene ya kabela ba mise ba camion ekuta pena na biti ileka ndio moni mikolo kofolo mideo to kabela sumu kusambo ba camion mona kina moyi na tongo camion malaba ba kabanga na tongo na butu camion moto sisa ya lokuta kebelo ka butu na tongo ola ba moni yango faut ketch bwaki isusu maketi na ba so na te ya ko kaba ya kalate na fortune yo soza nango kasi ala sabiso ka isika sumi na gani babala sa fortune na sa makamutu oui ça défi directeur na bango tunga na biso ke directeur na bango ba yebi directeur na bango atike na nyonga masa na kuchuli tonano na nzili kuna akimi nango plus de $300 pour faire ça. C'est à vérifier. Wana balandi ya Congo mokili balandela biso ba ke ko vérifier si réellement nyongo etikali kuna l'entrée japonais vite fait quelques salutations tout ka bona biso to opesa ngalo na bisaka batu bayaka les 9 batu bayaka les 9 na 50 bayoka prière makasi po alinga zwa succès balandi japonais boya ma Miriam ngalinga mama nzambe tu na sala mama nzambe tu di GT tanga la bela mutu mena bika. OK. Donc ma Miriam Tchangala. Maman biso Miriam Tchangala azawana ma passer malamu batu bayaka les 9 prière et banda 8h 12h ici. OK. Donc les 9 mars batu bayaka na kata na cinquantenaire na cathédrale wa baya ba prier eza malamu pour succès na pesi mbota to na masana kutu de tonade de Kelimbenza super boss Canada Mukonza City masana suna pesi sumbota to Marcelo Kadilo na pesi mbota to Marcelo Kadilo na pesa mboti na masina na chango pa Alino business na pesi mboti pa vina nga grand poète wa sala Pierre Tombala Kester vina nga Dorta de Kana na pesi mbota to na pesi mbote sopa fina nga Bruno Lubika mbonga propre na banda na pesi na Tour Eiffel pe Emmanuel Tikaya ya mena nga Sandri pe na kobosa na te na mo fleri wana pas docteur problème mutombo kolo impact masa nga DJ Mbi ya Obama big manager na pesi madame Gilles Lubak mama na Sylvain na Jedia batutu balinga nga landi japonais na kobosa na te Karine Badiama mena nga José Awendi pe na pour le succès saranga Issouf Bourada na PC Motato Issouf Bourada ba Motato pe to kobo sa te mettre faka pentacle na pe ba Motato na yo mo pe mère na ngavo chéri PC mo pe na PC sunde ko na journaliste Ibrahim ya ko mo ki na PC ba Motato Ibrahim masananga yo yebi. OK. Merci beaucoup à toi, prof mon papa de Bruxelles. Merci à toi, président Emmanuel Mambopesa Makambo Nale Mamna Retour. Ya Willy Musheni Code Mondial. Ba Mbote Nayo. Landry Bat, encore une fois. Mère na robo sanate, na pesi mère na nana Gaulois sa solo. Moi na pena faire gola. Na pesi ba tutu ba Gaulois lo na pesa ba conseil à sous caméra. Balanda distraction te. OK. Balanda yango te ba constater makamba ba concert na bango ba nango. Faire robeta Didas Arena. Faire Didas la Xabino ke événement Didas Arena ba mona ba événement. Ya bo moni mwana nchuka mikolo ba benge Didas Arena. OK. Ba zoe na vierge. Ndep faire azui ya Didas Arena ndep criminel ana pas zoa mwana nchuka. Merci beaucoup. Criminel ya. Bo yebite kinapere. Ya makasi. Mutato kanga bana batu. Ba ufo beta ba boloko ndenge mo yo monite passer na bakangai
passer en la prison. Passer en bakanga mais azabia ya balaka kutu. Mais ba opela fo bakanga pour no stroke mwana batu nzoto. O stroke soupe ko sombelu makambo kosi. O tiki sou bongo. Maman Gossoné a bimé na TV. Et maman Gossoné qui s'injora. Ok, merci beaucoup. Pelo no c'est sangalina. Petit na sanga bino boyo ki sa moni prophète Dodi. Prophète Dodi aza prophète sa dikolo. A prophète abuzobate. Bino batu bolinga bokimisa prophète Dodi ba nzimi. Mais ya mema ki kana. Te aza faussaire. Aza sert à désordre. Ok. Pour ça il faut essayer anga boma tala lelo. Mais on dit qu'on Nzambe ya solo ko fa ça. Aza ba compte rendre na papa chéri on va saler le quoi. Et ça le quoi mbanda na mbanda la kimu ninga mbanda. Bango tuzuwa yo ti lo sert au sambela yo sanda si lo sala sambela o saka zuwa pa muninga nao. Oh, merci beaucoup. Tous les abonnés de Congo Mokili Télévision, merci Nabino Nyonso bo disposa ki tan Nabino yako landa biso yo o s'abonner ki namte ko bosa na te ko s'abonner pe ko cliquer cloche de notification. On se retrouve à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous. Bye. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix à Doyoué a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. En croire à Doyoué, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes Congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous nous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui est en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. Mais c'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la Jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.